Une étoile s'est éteinte, mais une science demeure. Cette étoile, c'est bien le premier inventaire noir de la République démocratique du Congo, David Douabela Diopay. David Douabela Diopay est né le 15 juillet 1957 et dit la retirée de l'affection de ses parents, frères, sœurs, amis, connaissances et ses collaborateurs. Mort le 4 avril 2013 en Turquie, où il était en escale sur les chemins de l'Inde pour les soins médicaux, l'inventaire de l'écriture Mandombe arrive à Kinshasa le 7 avril 2013 à 21h20, à l'aéroport international d'Njili. Les corps conservés aux cliniques Ngaliema n'y sortira que le mercredi 17 avril 2013 et sera exposé au centre d'accueil Kimbagis de Kasavubu à Kinshasa, en passant par l'université Simo Kimbangu, où les étudiants et tous les personnels de cette institution académique l'attendaient. Arrivé en Kamba le vendredi 19 avril 2013, le corps du professeur Dr Abela Dio sera accueilli par le représentant de la ville sainte de Kamba, le révérend Batan. Toute la nuit, les chorales de Kamba et les groupes musicaux se sont mobilisés comme un seul pour agrémenter la soirée. Le voyage, nous sommes venus spécialement par rapport à la nouvelle choc, la bombe qui nous est tombée dessus. Nous, on était informés même le matin de l'événement, parce que papa là me dira que je suis au travail, il me dira que non, papa de la journée. Dans un premier temps, je n'ai pas cru parce qu'il y a eu la nouvelle qui avait précédé un mois avant, qui avait annoncé effectivement son départ. Fin de fin, j'ai appelé Djerkab, il m'a donné la confirmation. Alors vraiment la diaspora, tout le monde est mandambis de l'Europe, moi-même j'ai relayé l'information à travers le Facebook. Et effectivement, on s'est rendu compte que les faits étaient vraiment réels. Et c'est à ce moment-là qu'on a pris les dispositions possibles. Moi, personnellement, je ne pouvais pas manquer cette occasion de venir sur place, même si je viens de monter à Paris. Je suis parti à Paris, ça fait 5 mois ici, comme tu le sais. Je suis parti à Paris en janvier dernier. Mais là, je tenais absolument à être présent et de rendre un hommage parce que par rapport à Bela Dio, quand tu venais en Europe, j'étais son attaché, son secrétaire, son reporter. Donc partout, tous les événements qu'il faisait, c'est moi qui prenais comme image. Et là, j'ai tenu absolument à venir ici, lui rendre ce dernier hommage-là. Donc suite à cela, effectivement, au niveau des Mandombis en Europe, tel qu'on est organisé, on s'est donné quelques coups de main afin que nous, moi et papa, révérend pasteur Mawawa, qui représente l'église, et moi au niveau de l'ensemble de Mandombe, je suis venu pour couvrir l'événement. Donc voilà un peu, mais en tout cas, tout le monde est en choc. Moi personnellement, je n'y crois pas encore. Jusqu'alors, je l'ai vu dans le cercle, on était à Ngaliema, donc on est arrivé jeudi dernier, aujourd'hui ça fait une semaine, on est arrivé jeudi à 20h, et on est resté avec la famille, on était au centre d'accueil, et puis avant-hier, on est allé à la clinique Ngaliema où le corps se reposait, on l'a mis sous comme se doit conformément à la coutume, donc voilà, nous sommes arrivés à la Nouvelle Jérusalem. Et pour l'instant, je réalise pas encore. C'est parce que ça fait un grand vide. On avait plein de projets dont on avait parlé. Par exemple, le Mandombe, en Europe, il est bien planté. Il nous restait une partie, c'était le UK, la Grande-Bretagne. Vous savez, la Grande-Bretagne, c'est une île hors de l'Europe continentale. Donc on avait le projet ce printemps, on allait traverser la Manche pour aller implanter ce Mandombe. Alors je me sens orphelin en quelque sorte parce que c'est une partie qu'on n'a pas vraiment exécutée ensemble. J'espère que Papa Simon Guimon, on est venu, lui qui nous a donné ce travail, c'est lui qui avait donné ce travail à Papa Ouabela Dio. Donc on va le voir, on est venu près de lui. C'est à lui le propriétaire du Mandombe et il nous dira comment on va pouvoir marcher après le départ de Samaki Mandombe pour Ouabela Dio. Ok, merci. Merci pour la bisou.
Bien avant cela, les chefs spirituels de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simo Kimbangu, sa divinité Simo Kimbangu Kiangani, s'est recueilli devant les corps du professeur Dr Wabela Diopai à la tribune où il était exposé. Pour le samedi 20 avril 2013, jour de l'inhumation du corps du professeur Dr David Wabela Diopai, la cérémonie commence par un culte matinal. La cérémonie proprement dite des funérailles commence à 11 h par le prédicateur, le révérend Wumba, de l'école biblique, après la prière d'ouverture, bien entendu, de l'épouse du conseiller direct du chef spirituel, Maman Antombenza. Tofungula mokanda tata Nzambe tokotanga mikanda mibale mokanda liboso mokanda mibale ya Moïse chapitre 20 verset 1 à 17 mokanda mibale mokanda ya sango malamu ya Yohane chapitre 14 verset 1 à 4 tozali na mubembo mutu na mutu yeba ndenge ni tozali kotambola mibeko bapesi biso ezali 10 na mibeko zomi wana nazali kotambola yango ndenge nini mukanda Nzambe eyebisi biso boye ozali kobatela mibeko nyonso me soki obetili bako na mobeko moko nyonso esupani linko loba nini biso bato tosalaka bakalikile na biso mibeko ezali 10 soki mobeko moko kokaka te olobi ete mobeko oyo nakokaka te alo lokula ezali 10 mwe oyo nakokaka te 9 oyo etikali tata Nzambe comprendre Nzambe azali camarade te ye mutu apesi mibeko oyo ezali obligatoire totambola yango po ete mokolo ya suka nde kuna tokopesa rapport na biso epai ya tata Nzambe nkolo Yesu makambo mibale ayebisaki bayekoli na ye makambo ebele me oya minene mibale ya liboso ayebisi bango ete nakokende epai ya tata kobongisela bino esika soki nabongisi nakoya kozwa bino mpo ete bozala esika ngai nakozala apres likambo mibale alobi na bango ntango aza komata na likolo ete bofanda na Yerusalemi bozela nguya Molimo Santo soki bozwi nguya bokobanda koteya na kombo na ngai kobanda na Yerusalemi na Yuda na Samaria pe mokili mobimba kolo Yesu akei tango bango batikalaki bazungu ya Molimo Santo tango bazwaki nguya sikoyo olie batambola na ndenge rekomandasyon ya nkolo Yesu ezalaki toposa ne ezalaki ete batambola po ete bateya mokili mobimba
bandimela nkolo yesu po ete babikisama bango bamoni ete lokola tozungu ya molimo santu tozali koteya bato mpe bazali kokota na lingomba kati na yerusalemi donc mokolo na mokolo bamili eza kokota eh bien nzutu na molimo eza makambo mibale mena bamonaki ete tini ya kopanzana tokende bisika mosusu ezali te tozela kaka ye awa pamba te alobaki ete nakokende kobongisa esika mpo ete nakoya kozwa bino bozala esika ngai nakozala bafande na bango na yerusalemi nzoka nde mposi ya nkolo yesu ezalaki ndenge wana te epuis bisika oyo akende kobongisa ezali bisika mpo na nzutu oyo biso tozali te oyo biso tolati te me bisika akende kobongisa ezali bisika ya molimo lokola ndeko na biso tata wa Bela Diopaye ndenge akumi boye ndenge asaleli tata Semoke Mbangu tata Semoke Mbangu akosepelisa ye akobongisala ye esika na ye nkolo yesu akende kobongisa bisika ebele kati na ndako ya tata donc po ete okozwa esika wana il faut olala na molimo me bayekula nkolo yesu bakonfondaki bakanisaki peut-être o tozela kaka nkolo yesu aya butu aya moi ntango kozwa biso ale biso nyoto mememe tokende na likolo nzoka nde na likolo bamemaka nzoto oyo te to bilamba oyo biso tolati te to bashakosi ekendeke te me liwa batata na bamama liwa ezali nzela ya likolo na 21 toyokaka papa Semoke Mbangu bayebisi ye na nkolo yesu ete Semoke Mbangu na ngelaka pesa mosala yepe akendeki na chef medaille tata Mvuti yebisi ye tata Mvuti pe andimaki apesi réponse na nkolo yesu asepelaki nkolo yesu ayebisi papa Semoke Mbangu yebisa batu na yo ngai na sepele na likambo oyo bango bandimi bo nasalela bango likambo nini tango bambuta bafandaki balobi ete alungula liwa nkolo yesu alobi ete bo tango na kolungula liwa esika likambo nini na koremplace na place ya liwa pamba te liwa ezali nzela ya lola mpona kokutana na nkolo batata na bamama nkolo yesu akende kobongisa bisika ebele bisika wana ya biso bandimi tango tolongi kati na bitumba ya mokili oyo na mibeko bolingo pe misala tango kokufa esika na yo ya sire kuna na likolo. Dans la série des différents mots, nous avons enregistré la biographie dite par la famille du défunt, les mots du chef de la famille, les mots du vice-président du centre de l'écriture Mandombe en la personne de Benga Kiatouma Martin, les témoignages du révérend Matondo pour avoir vécu en Europe avec l'illustre disparu. Nazali Kotanga, biographie, il y a défunt professeur Dr David Wabeladio. Ye abotami na Ngobelutete le 15 juillet 1957. Fils de monsieur Tiangani Emmanuel et de madame Vumi Wanzambi Madeleine. Azali originaire ya village Mbanzangombe, secteur de Gomatadi, clan Laza, pour tout yebako préciser malam. Sikoyo boyoka étude faite. École primaire naye abandaka yango de 1965 à 1971 wana aza l'école primaire azwaka certificat naye na collège Saint-Alphonse ya Mbanzangungu. De 1971 à 1973 atangaka cycle d'orientation pour na l'air wana ezalaka teko école secondaire l'air wana ezalaka ba CO donc cycle d'orientation asala yango na kisantu pe aye kozwa brevet naye ya cycle d'orientation. Après l'école secondaire de 1973 à 1977 ye atangaka na centre social ya Mbanzangungu o bayebi Mbanzangungu bayebi centre social wana azalaka na section mécanique asilisaka na 77 na 78 vie révélation oyo ya écriture Mandombe azwaka na vision ya papa Semoke Mbangu moyen à exercer métier oyo ya mécanique wana ezalaka te donc c'est comme azalaka mutu oyo babengaka ayeba kosala musala oyo papa Simon apesaka na vision. Alors minga kolobate ayaka na nkamba
azongaka akangamaka toyebi histoire donc o balanda yango ti akomaka kosala ba recherche na 78 wana je crois na l'ère wana o babanda kolanda ye abanda oleka na ba télévision l'ère wana ezalaka OZRT lelo koma RTNC na l'ère wana banda koleka bato ya mayele na l'ère wana ba professeur ba chercheur ba presiaka invention wana bamona ke oyo ekozala invention moko plus tard ekofongola makambo minene na monde entier. Alors en 1980 l'ère wana ezalaka département mais lelo koma ministère il y a la recherche scientifique apesaka ye brevet d'invention en 1980 a continuaka kosala ba recherche akomaka membre ya association ya ba inventaire na l'ère wana Zaïre association ya ba inventaire zaïrois lelo ba inventaire congolais na 1980 wana ti na 1985 a exposaka pour la première fois na foire internationale de Kinshasa en sigle FIKIM. Vraiment ezalaka témoignage moko ya malamu ba professeur batamayele ba tika ba témoignage na ba livre d'or ezalaka vraiment eloko moko donc que azar savant donc ba presiaka ye na 1985 il fallait que tout que ne Bulgarie au babi histoire mais contre te salamaka ba yela banka ba brevet d'invention. Alors toleki na 1988 les autres continuent ko sala ba recherche wana na 88 azali ko fanda na Kinshasa na commune ya Matete na quartier Mboloko esika ya tante na ye batinaka un envoyé ya église Kimbangise a initié pour que azwa baptême azalaka baptisé na 1988 wana tilera azu baptême akomaka sikoyo infidèle confirmé na kati ya église Kimbangise. Après abandi kosala œuvre wana écriture kosala kaka ba recherche kokende tantôt na Kimbantseke esika son éminence papa Diangenda Kutima Joseph azalaka ayeko autoriser que yambaloyo il faut kosala œuvre na kati ya Lingomba faut obanda kosangana kana baninga akomaka kosangana na l'ère wana na baninga de temps à autre po bayeba ndenge bako kosala afandi tamor moko boye epesamaka de 1990 tina ba 93 afandaka quelque part na mboka moko banda ko benga Kizulu secteur de la Luima territoire de Songololo o bayebi mboka wana peut-être bako pesa témoignage afandaka pour quelque temps pour à réfléchir à ça la recherche naie. Après vision ezala kaka que il fallait kaka asala musala oyo papa Simo Kimbangu ayebisaka ye asala na ba 1996 ayeko constituer un comité provisoire o lelo bozomona Sénat ezalaka liboso un comité ezalaka na bato oyo basungaka docteur pour que asala comité wana po abanda ko former bana na kati na Lingomba vraiment baninga basungaka ye malamu asalaka ba centre presque na ville de Kinshasa na ba Congo parti par là na ba Bandundu ti akomaka musika ake Braza ti na Poto donc œuvre comme qui na niveau national et international donc ndenge vision papa Simo Kimbangu apesa qui est vraiment e bandako kendekaka musika tolongwe tango azali ko former bana bazoko yebe kiti wana na mokili mobimba azoko pesa ba conférence par-ci par-là batamayele na mboka na biso surtout ba professeur ba moni kete muto yaza savant photo pesa et titre. Alors fanda na 2011 baye ko sala projet wana pour que akoma un docteur na titre nae. Alors tango baye ko sala projet wana baye c'est que non faut défendre titre na yo so ko défendre ngo thèse wana obimi docteur donc comme professeur docteur en écriture négro-africaine aboyakate andimaka ndenge ba intellectuel ba sakaye l'air tango nango kokaka a défendaka thèse wana l'air a défendaka thèse je crois bino moko bomonaki na ba télévision ndenge nini makamone le kaka ezalaka un événement grandiose donc makamba makasi ezalaka vraiment likambo moko donc même biso famille to kamwaka mais le ko ezalaki makambo oyo ezalaki révélé na papa Simo Kimbangu to mona que c'est spirituel. Alors
l'air ayeko défendre thèse wana ba professeur na niveau ya ba université na oyo autaka na Allemagne balobi que c'est un savant. Donc il mérite, donc azoko mériter titre wana ya docteur. Ba pesaka titre ya docteur na temps wana ezalaka le 21 décembre, ezalaka un certain mercredi le 21 décembre 2011. Baye ko honorifier titre wana donc collation aye ko bima professeur docteur l'écriture Mandombi. Que l'écriture wana asalaki makambo moko plus que ba chercheur mususu o bazana RDC. Po na koma na suka ye azalaki marié na mama Eugénie Dikembi Dimbweni Eugénie. Atiki 5 enfants, bango nyonso bazali bana ya basi. Atikali kobota mobali te, aboti kaka basi. Voilà en résumé biographie oyo topesi bino po boyeba ndenge makambo ya professeur docteur Wabeladio ndenge ne bandaka na révélation oyo papa Simon Kimbangu apesaki lelo azana biso lisusu te. Que son âme repose en paix, je dis et je vous remercie. Mkumbwa se ye mwana velela. Mono yi papa Maya Mbaki. Fumwan Laza. Mwana Ntumba Mvemba. Sikulu ndanen de kulumkinanza mpungu. Quoi, papa chef spirituel, représentant légal de l'église kimbangiste. Kwa zimfumuza université Simo Kimbangu. Kwa bampangi ba écriture Mandombe. Ye bankaka. Tuveni funda de matondo. Mumaonso maluvengi. Voka benoko. Maonso ngampasi. Idina tukalanga kintu adi ntamuza onto pasivo kisalu kisisidi kika sisidi kienda kuntwala kwange papa mfumwa longo zabavo sama kabandombe bana kasisidi yenkento ye famille pebika watoma bio langidila yelunda tuvutudi yakafunda de matondo kwa bawonto katune ndinga ndako tutondele. Donc à présent nous allons suivre le mot de circonstance du vice-président du Sénat, Centre de l'écriture négro-africaine, Papa Martin Benga, qui a tout moi. Papa Martin, vous avez la parole. L'Ilobaya Centre de l'écriture négro-africaine Mandombi et Kozala Yaliboso témoignage ya papa Wabela Diopai Olongai Nakopesa epai ya Nzambe nae papa Simon Kimbangu Kiangani Yami Balende na kwa s'adresser na kosala témoignage na bandeko oyo baye pona kotala ye mbala ya suka pe soki ngome okende musika te na ko s'adresser pa na ye moko papa David Wabela Diopai Nzambe na ngai papa Simon Kimbangu Kiangani Nzambe na témoigner pona mwana na yo Wabela Diopai na musala na ye asalaki pona likambo etali Mandombe yo moto obengaki ye aya wana kamba lifisa ndenge na ndenge asekami acholami bayinaki ye babengaki ye fu makambo ebele kasi azalaki na molende makasi po azalaki na confiance te oyo abenga kuna ye nde Nzambe na kolanda bato te na kolanda Nzambe
yango wana papa Berada amipesaki asala eloko na ye. Kasi na eloko oyo asalaki alakisi yango bato bilakisela te. Yoka kobengaki ye na 1978 aya na Nkamba